Secrétaire adjointe ya Amerika ya Mambima Afrika, Amy Holman, asakoli na Kinshasa ete États-Unis elingi ekata nzela ya misolo miso ya ba ADF miuta kalibanda. Pona yango États-Unis ezali kosolola na bikolo misusu po ba ADF bandi mama bo badongolo meso na mokili. Mibu mitano mikoki utu Etienne Tshisekedi mbala mingi ministre wa yambo ya ekolo Congo Démocratique pe opposant ya ngonga molai ya kufaki. Président Félix Tshisekedi mwana na ye oyo akoma mokonzi azalaki na minulu ya kotalisa ekoko e salami pona ye. Mampinga ma ekolo Congo Démocratique malakisi boko na bato batekelaka batomboki ya ba ADF mino pe minduki na Ituri ezali liboki mibale ya bilenge kolanda mampinga ma RDC. Conseil ya sécurité ya ONU endimi mokano ya kobakisa sanza mitano na etinda na yango na Libye. Mokano mwango mosenga maki na Royaume-Uni atako États-Unis na Russie ba dongwana kimingi. Etinda yango ekosukande le 30 avril.